Président Nabino, artiste de comédie, ça va. Oui, bien, c'était. Nani, pardon. Et t'as que yo, artiste de comédie, on reconnaît ton président na hôtel. On a dit, ve masumu de brinde. Ve na pso kimbangi, c'était là. On a dit, bien, aïe. Mais tu es bezaka, fiston saïsaï. Fiston saïsaï, yom do tchagai. Éviter, c'est juste une question. Ouais, journaliste, ocha fiye tuninga, so yeba fiston saïsaï, pas maman fiston saïsaï. Mais la tuni aux questions, papa. Il na comme président ya ba. On na mboko oté. Et puis ba te belé ba oboya. Pour nini? Ba te belé ba oboya, ba te belé ba ba ye na ye ba so la raté. Ye azorge, ye nanyo boye. Et pourquoi on n'a pas ma soeur quoi ça non? Na wapi? Na groupe Maman Via. Nouvelle vague. Ouais, nouvelle vague. Tonga na nouvelle vague. Ba maswa kuna kombo na ba na mboko na etanga miti. Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution. Congo oyongai naningi komona ezali Congo o ezali kopesa ba jeune misala. 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays et en raison de leurs résultats largement mitigés. Et nous sommes déterminés à les défendre. Je vous invite à une marche de deuil et d'indignation. James Kazini, alors de James comme par hasard, à la tête de l'armée ougandaise, en train de s'affronter dans la ville de Kisangani. Fidèle ami du net, bonjour Nabino tout bateau bozili susuli baku neno wapi ya kulandanga la tigresse de la presse congolaise Blancy Kabamba la fia papa libango wapi na sabino Congo Suisse kaka ya boye bazu wapi hein ya boye kande to vandi boye libanga to mwa mafuta bazu ya kana Congo Suisse polémique artistique et lisusu polémique artistique la tigresse de la presse congolaise yeyo hein na kimana nga bangoti ba sola mabe wapi na nga na Congo Suisse merci Nabino bato bo continuer ko s'abonner na bato bozina nta ko s'abonner tenga na bondela bino bolinga nzambe ko ba artiste bien be mission bien bozonga awa c'est que bo s'abonner lisusu ma suivement vous m'avez appelé partout dans le monde que na lukela bino artiste nga benga ke itilaire akuvali kamne mola mtema leo na sana et na ina luketa kanga na tambo pe na ti bondal na luki artiste na yene pe na ti awa tout ça na et na zaka mémoire na ntingi Igor vimbi sanga to mwana artiste biso télé réalité artiste bonjour Nayo. Bonjour Nayo, grand prêtre Emma. Babi on nous confirme. Biso to ye kaka. Dans la temps na yango ke na bongo. Wa ya ki a chia yo likolo donc. So yo po foxer te o katani wa biso likolo mais. So faji béton, biso béton. Na bino ki na passe. Bonne santé, j'espère que tout va bien. Ouais, très bien, sauf quand il y a un bon ça va. La côte ça vient depuis la côte qui n'a pas occupé na tiso wana so na banani. Ah, hello te naza na yo yebi to la nera mama on nge kenara to za vraiment wana. Star na monyo juste na Congo Suisse ça fait bail depuis to kuta na ba chaîne mo bo to tanga kombote initi pour na polémique. De là vraiment pour nous mon ezaki m'a pas si mais j'ai essayé de t'appeler. Merci pour accepter notre invitation na ngai au monani. C'est un bon parcours na yo parcours no eleki ndenge nini pour tout monde itulaire lelo. Te ba itulaire de nani? Auta wapi? Papa na ye nani? Po biso to linga pe na vérité. En tout cas question est bien. Premièrement, on a peine à représenter l'exquise na nga pour na retard. Retard na ngeza ma pour la dimanche. On a bien dimanche dans le groupe. Nous allons kaka na tournage dimanche. Nous tournera kaka dimanche pour le voir na TV à Kinshasa. Awa et c'est kaka dimanche. Nous tournera dimanche. On a parcours na ngai eza un peu moulai. Parcours na ngai un peu moulai. Na le chapeau na pas ya bandeko ba talanga. Parcours eza un peu moulai na banda théâtre nanga.
ngande ba jeune babanda théâtre pour nga pena ne grandi makala ngande ba jeune babanda ba théâtre ya ba tinel ya ba na ba makala wana to sangani bo esika moko boye bu mutu mo la acception nga ba la sanga nguti oh les contrats ngande muna sala ngo batu na makala nga bina na makala na zagi na sala click moko boye binde na ba théâtre nga mona e ba ti lelo na mona ke kopo no sala e kopa nzambi nzambi bena muzachangu na yeba théâtre nga mona e ba ti bala mona banu sang sabatu tete mbinzo ba témoin wana kuti baya no bazwi kombo wana ti mais Hitler na makala déjà zo pesé tete mbinzo no bazwi kombo wana ti bango pena pe balongwa ndako balongwa pena ndako na bango na makala serva na veni kitanto balongwa na poto bazali ba o bazali neutre ya makala il faut penser ba référence moment ya bien pour ba se retrouver aussi makala alors pena mo makala apeli makala commune makala apeli makala are mukulu koti makala ojina veni makala moi benage no Hitler abota mawana ba serona ba tente mbinzo ba uta no pana bango ba ya pe ba comprendre que po mbinzo vena nga mbinzo bena vena age ba comprendre que mutazana likambu ya makala asana vini makala na se ba to ke luki do no so ba spectacle no boye Hitler mo wena yebanité ba ba ebiete mais asala ba spectacle mo boye ko bena ba tout plein anole mbongo théâtre na yo ko boma makamu nga ndena bandi ba partout nga na yepa ve pomba lembele na ba pomba lembele do pomba lembele oui pomba lembele pe na mo boye trésor nga joua mapeka likolo boye ouais to yebi pomba lembele asiri wana ko pomba ya pomba pe na ndi wana on a essayé ton elo ngwa essayé na kei e pa nani comment bunga ba mission Hitler na yebi ve tona elonga pa ve na ye pa nani pa mama na nga ona respectera mingi Queen Mother mama via po nga na fana bina na pala mère mbosa 60 ngir mère pina zwanga abike pichu ngwaza makambo na mutu fa vanda et puis munda ko tsanga mouvement ya mère na sala boye po ko tsanga ngo ya Charlie Nongi vie de loin taka na yeka rolela ve première palais na ya vie po ya batu misusu ba ya na télévision abeta li solo ya mutu na yeba ni atate po esale so nini na internet na comprendre te la nanga ka neto ba une émission mutu tout na otanga kombo se ke to arane bien mutu na otanga kombo ne te po ba mona nga na otanga kombo na otanga kombo ne po ya yebi nga yebi comprendre ya Charlie Nongi vie de la zui parler na Kimbangu wenze ya Mariano Kimbangu so nga na te ona olela groupe a vie ya ko sakana te ole kana nzondo TV nzondo pe moto ya osakana te na kini so ye pa Charlie lelo yoka pesi na ndeni oye ouais on va foutre un hôtel daya ba chambre ba foutre la telescope ba chambre vi pas ça so yo betel ve porte wanani ve Jani Hitler fungola koti ndeni kitana se pe kwanga opebe na kwanga mère mo no tega ba maboki mo bo na tawona na Kimbangu wana ope yango bo mati o kapeta toi que maramozo la ba venanga Charlie Nongi que je salue oh landa yo père ba onesha Nongi c'est Nongi manager ndeko ya Yves Nongi ba débat Congo donc tangu o sala bongo vepe no katino damas o matina ngo bo bandi ko dame ayebe loko yo eli venga funa kota nouvelle vague mama via funa kota kuna za calme bosi solia ma ebiso hende ni zola futa transport zonga ndaku yaka lobby nga ke tournage OK ozongi kono eba jour moko na pe no kuta ve bien elongi akala ya tonto elongi akala bela ba ko sikoza musula ngai écoutez ce ko bien elongi akala président le longo yango achanga palaise na ko bena vebu akoti alati bilamba wana serana via na za jibe talibumu taloboko talitama va kosa lati bilamba mo jiba lata na TH ba climatiser wana bo ya rouge blanc petit kita ba valise kitina ba valise on la série vaza na piéton malua mutuka so louer taxi yo chauffeur faut comme mupandi yenda comme memo taxi mena ye wana bruru to koti ba valise bu chach kota elonyakala azui transport akenae femme minga na kasavubu abina ngai otikala M7 otikala yo ke tournage ngana otikala no sana abi yo senga ngoko tana groupe na senga groupe amère kita na kiti bouye pas kiti tanga ko itanga na siège ba série na nouvelle vague ezara chef sous-sol na metteur à scène Gibosa
Mais et pourquoi on n'a pas ma soeur quoi ça non? Na wapi? Na groupe Mama Via. Nouvelle vague. Ouais, nouvelle vague. Tonga na une nouvelle vague. Ba maso kuna ko mona ba na mboko na etanga miti. Tika boyeko papa. C'est vrai. Au moment tonga na une nouvelle vague. Ngana tonga na une nouvelle vague. Azana. Donc aza kuna te, nenga za kuna te. Nebe na yoka na groupe moroti. Mais attends s'il te plaît. Papa Massoua, est-ce que tu comprends Papa Massoua qu'on a enlevé la femme? Est-ce que tu es sûr? Na dit Papa Massoua. Et puis la limite na théâtre badé. Tant qu'on a eu ce que na yebi. La limite na théâtre ba ko ko na ba bi badé. Ça on a enlevé la yebi. On a yé pas vie ya yazati. Non non batu ba non yé groupe vie à té et puis na zui idée ya wana té et puis non na yoki komoni na groupe monti. Batu nga kuta pas vie on nga na kuta no reconnaître. Eza Zulu. Pour nga na intégrer groupe 2003-4. Parce que 2003-4. Yo yé ba maso pas vie ya mususu na. C'est total libé c'est 2021 ce qui 20 ce ndé. Atayo moko ba 2019. Parce que 19 nanga 3-4. Tareta. Non nakuta ba Zulu na yo kuta masa nanga char pe à son âme akufa tika biso nakuta ba char nakuta ba Elvis Yanfou. Donc nakuta ba mère ba tout ba ve pichen legi mère Mama Via. Ve papi nakuta Fifi Pemba Miel petite sœur à mère. Tina Zoa moi temps on va na parler mère. Na moi ça solo ba tout ba lo la nouvelle vague lelo. O ba lo la ngo lelo. Série wana. Et puis série wana tourne na poison ti. Série wana nouvelle vague. La nouvelle vague. Comment tu vas comprendre que dans la pire petite vidéo là, non, bah, oh, les qui a vidéo propre. Fais venir dans le bogo, dans le bogo, oh, les qui n'a pas, moi, na maman n'a pas, na tiki la libérée. Donc, là, ça, on m'a dit, groupe, oh, c'est ngaïe et l'autre côté. Comment? Et après, on n'a pas ma vie, bout, la vie, moi, temps, de gauche. Non, mais gauche, oui. Je vais filmer avocat du diable à Bibi. Film avocat du diable à Bibi. Donc, on a bête ma solo. Et comment les lobes tout va comme banga na commune à Makala. Que ngai pe na saga théâtre ngai tala. C'est non peut le parcours nanga. On comprend que na Makala solo ngoli bato ba be Charlie Longi. Ngoli ba Mike la Duchesse. Ngoli ba Vetito. On m'a dit so kitika. So ka kiti. Hitler. Donc c'est non kiti na Makala Hitler. Obosani ke bato belé ba bimana makala iti la ba bango ba yebi nanenga foto foto solo mama bo ete foto boya mu foto sani nga ba masa nga tu bana ba six ba masa na yo ba bola sie ba masa na yo ba Patrick Balok ba masa na yo ba bola sa yebi ke Hitler mambo alobi za raison ole ki ole ka c'est trop dit ma yebi ke Hitler banda mambo avant apparemment c'est comme ça qui m'a problème mais ils a polémique artistique abi boye bola sa c'est quoi bola sa yebi ba master nanga yepe na vanda kalo wabina ke no tango biso to beta no bale po lors ça ne joueur tango biso to beta no bale ba Hitler o ba si ba yebani na TV on ça on a comprendre que ba lox bien pesa en combo na yanda ah est-ce que ba mambo yanga na pesa ba combo ya ba masa nanga tout mama sa nanga tout Patrick Balox Fumugi Mbangu Junior Sifo Bankale Mobikisi Rigen Ilonga Décor. Est-ce que vous comprenez votre nom? Pati Kalala Matebu. Ngambe. Ngambe nani? Patrick Ngambo ebiete. Yebi Ngambe na yebite Ngambe. Patrick Ngambe. Na yebi tonton Hervé les Sai. Tonton Hervé les Sai, na yebi tonton Hervé ba nani quoi? Président disons on a pour ça ma combo na ya fait comme mambu ya oyebi pona ni on tanga ba komba bato oyebi oza na kata monde a ozo ba bato nga na tanga ngam na yedi bango senga tangi mutu wana senge na yebi te papa lage mutu na yo mambote pesa na bena mbote pesa na mbote na yebi ye eta ke président président go président groupe na ye tant que président nga Hitler nga bena no moninga boya hela tigresse na yebi na ngai na tala nga na yebi ne bakota na polémique na muteme na yebi ne balobaki na yebi na ngai yote
Apparemment, c'est comme si oyebino mutu mo sali kaka po eza nango média pour mettre John Ayeba yoye mokonzi ya Suisse. Tambo la Suisse ba mona mufino kwa Suisse c'est mettre John. On va bon pour attendre katoneni pozo luka best toneni Hitler. Kasi mamu na boya yango. Internet c'est commencé muta esa émission premièrement abandi koyela ba kombo bato. Jin mobiki siwana na lesa ye na latisa ye na sala ye boye na zongisa ye boye. Po esa ye bato ba comprendre. Quand biloko ndeza. Na longo na parler na yeka boto na banolo ba. Papa Soudieta wana na yebi ete yo na mokolo baba yo na mokolo comment moi yo yebi Soudieta te pas comprendre yo donner misko ngana yebi maman na ti tala na yebi maman na ba photo Renat Foller Renata la patronne moi ça ma kasi bardine salazu on comprend amigo qui a ku mona makala tango amigo qui a la vie des amigo qui a la donc na États-Unis tango bamone ozila chombo ninga pe ozila chombo kobuka na ngana viki le kwa zanga WhatsApp te mito mettre John Zana mutema kofonga ma grandeur ya mbongo na ye grandeur mutema na ye donc Hitler on pense à rater que na ba olongwa na groupe ya président Moyombe Gauche pourquoi bon mutalongwa kitara groupe soki amoni ye mo esimba te na masaso naza responsable makambo esimba te lisundeni papa responsable so na bina responsable c'est-à-dire na ba engagement na ngamo bo na signa fona na so kipara na ngoti suka ko so kipera mama mwana senga pe mo ba moye mo muki ko senga yo me mangana ba vimo boya na saka théâtre pour la TV ba mona ngaka na TV ba betelo maboko star total ki lobby star lobby on coup total ki on n'a gagné rien en tout cas fona kata ba relation ba genre au moins pour le moment attends s'il vous plaît so ito songi simobi ke yo za sumuta yo osala arte ke ba mona ka na TV mais olinga osala art mo po bénéficier n'est-ce pas est-ce que yo sanga o te même roche on a bénéficié na ba na gagner na gagner mais ko gagner na nga eza na ba force na nga mo gara so na ko kama mwana te neti Montréal azabo ava na ye na la muki tango na kati pongi na nga pona yo bimela ka muto na yebi calcul na ye te ya la muki nango kabela nga 2000 na futa transport na ke ne répétition na futa transport na ke ne tournage non ye pas ça ba calcul ni parce que au moment na ba nego sala tona za ki kuna yangwana na ko kate ba pongi na nga ko gepo kate ba pongi ya bato na kati yanga na kepe na kati ya bato so j'ai des gars à consolanga déjà donc à longolanga ba mamwana ko buka na te mère webelo esalanga pena na yeba ne ba finga mutu na TV te pona ya fingo ya msuno akoma Gabon te menga na Gabon na yela TV na yo tanga kombono na nenga fo ya msuno mona ta Brazzaville pamba te ngane na ngoma niyama na Brazza comprendre donc ngabena mutu mo bena batamo boy mutu fa na bena na makala abiki non donc c'est la Hitler émission na kenda ka voyage na passeport na voyage kana zonga comprendre donc so yana Brazzaville odi bena ke non Hitler wana surtout so yega lelo okiti Brazzaville ga lelo oyoba no boya Hitler je jure de femme au barbeto le barbeto et puis c'est to yoka na noter so salanga fo awa so salanga fo na kino ke Brazzaville na ebika vana na wenze poto mongali o texaco o la cheme tala ko buka na zi na hotel parmi ya bisikos na hotel ovandi barbeto bino penande bosala bobo mona ngo pela normal Hitler pa bike mutu mo asala fo na kina se retrouver na Brazzaville taki Hitler azana manzaka na ye na Brazzaville et atindele ba beti tu trouves ça normal boyo sko so salenga ya mabe mo boya awa ya etikalinga na muteta mo Hitler akufa lika na mutema sada ya Hitler wa da ya mutema sada ya donc avena na bimisa donc so na moni ko selengelo mo boye vandinga yeba ke ndo wana ozwango non da lika mno mutema te ozwa yango ozwango pena aïe polémique artistique pa bike itobi yaza o akufa la likam na mutema te yo bimisa iti totonga no penza totonga na ba yo kate yo kate to à 3 iti sko yebsanga ba artiste ya Moyombe Gauche président baso kufa na ba mort subite artiste alale la muki artiste beli artiste daki principal artiste akufi yebisanga vraiment ezaka nini yo mto uta pour la pese la biso bana poto bana Paris bana États-Unis surtout bana Suisse
bayeba ezaka nini moni question tuninga tozala esiko bato bayela base na internet ayi biso muyombe gosha mutu abakisi muyombe gosha mutu moboye aliaka bactère na ye mpo nini ayebi ke solo di bongo bato baotala ye afini muyombe gosha ya devo alaki muyombe gosha so nga na omona ya nini eza maladi tant naloba na jouer film avocat du diable et pas chanteur du Congo ve gauche mutu ona nyoko na film lokwa mutu auto kufa zati leve Guy Mario boli moni pe malakimia il paie à son âme vraiment donc ve Guy azaki bena mutu oyo tango ba yibi bébé 7 na film pa Naomi ba ofana na parler moko biso ba soda ya alima ki ngandu to yaka wana non c'est to zuiye na ba mbata na ba nini to kangie mais tant va d'ailleurs na zaki na Brazzaville jour ba okunda ngana na Brazza balobi bébé seti yango lelo koma mokili ya tembe nayebi ye aza na royaume de Esther Kabelo kewa ete franchement tala yana mwana moboye yana mwana mobo abima na kombo seti te nayebi ye la R mususu c'est na lobo na TV au kangangwa au moment où l'émission oyeba kombo otuna ye tuna vrai kombo ne yana mwana mobo yela nga chaque fois ka ye bébé 7 mais 7 na bien moni 7 soki a ça théâtre pour rendre quoi ve Ali faut que ça va ve Ali et puis mwana nazalaka atake na Lubumbashi mwana na kena Lubumbashi kala tuna ye vrai kombo ne so abi Gabriel non na ye Mwimba Gabriel Mwimba 7 junior tuna ba kombo na yana bi na la TV pourtant on note émission oh c'est souvenir na comment ce après ce ba kombo nga tangi c'est qui wana ngape no ya répétition na mnona ya omoni fidèle ami du net na qui bino polémique artistique à lelo eza vraiment matata nga baki ba mélange mai na mafuta te mai na mafuta différence tango fait bimaka so za mai tikala mai so za mafuta zala mafuta nga na osaka boulot chef tozongi susu na question moko elinga vraiment question nga na binga ngo question curieuse du moins un peu tout le monde qui Herman Kasongo a salé qui bosso ba image moko eza disons pornographique si qu'on a minute asinga qui esquisse tout le monde qui banada master ba leka ki ba lobaki mais to kalisa ke sili mais ezongeli lisusu oh tout le monde pena ke yemoko ndire asimbi téléphone est-ce que vraiment était que yo mwana mobile artiste comédien éducateur de masse et salondeni en tout cas on dit olembi hein naeba yo ndire naeba yaka ke finition eza vraiment eza ekomi siko pasi na oyo elongwe soni ekomi pasi po ya liboso tokoloba ke ndeko na biso Kasongo azalaki kidiba maza mutu yapeka ndemo tokoloba ke Hitler ana nzele na ye peut-être dans chambre mais mutu osala ye vidéo ya omona te ya liboso tokoloba bongo mais tomoni ya deuxième mutu tout a témoigné que ye moko asimbi téléphone et puis kotala vidéo wana ça vraiment conscient Kasongo aza conscient que ya osala bon c'est un frère c'est un ami donc ya pena to sola ne vrai ya ba vrai kutu na nenga fote na luka pena nde na mona ligne to meka ko beta pe lisolo ngo seza nini seza ya komine na cop wana allo bato yeba peut-être so azana ba avantage na biso beto comme ça là ngo que bato ba yebité à l'occasion de rien ka bo mbala moko bou deux fois eza propreté oyo toza ba éducateur à masse donc ba jar ba biloko wana ezo fingisa vraiment mutu tout et fingisa vraiment mutu tout donc ngana na tante ya lobaki Herman Kasongo zazu na tante ya lobaki ya wana na omone nde mutu ne sala tete na boyi na ngai lobamaki a koluka bezi po koluka bezi wana ngata deux fois papa ata yo moko koluka bezi ngo deux fois c'est comme si a komi na ye ko sala pornographie to ndenge nini boyebisa ka biso vérité po to yebaka kasi yango na tolobiti to wana esenga fo bino bapandisa ngo ya solo bino mo bozwa message na ye ke a komi na ye na cop wana po population etika kobeta libaku
bien azaka na cope théâtre que cope wana azosala yango po batu balobelaka kombo na ye to ndeni président na bino artiste de comédie ça nani oyebi etite nani pardon eta que yo artiste de comédie ozo reconnaître président na ote nga na yebi ve masumu de brinde ve na biso ki mbangiste wana non na yebi bena ye mais toyebi ezaka fiston saisai fiso saisa yo mto chaka ye éviter c'est juste une question. Oh, journaliste, yo tuninga so yeba fiso saisa fa maman fiso saisa. Mais la tuni question papa. Na comment président ya ba na mboko te. Et puis ba te belé ba oboya. Bona nini? Ba te belé ba oboya, ba te belé ba ba ye na ye ba so la raté. Ye azorge, ye nani yo boye. Non, moi c'est comme si moi orgueil na bolo bango bino nyoswe. Bon, est-ce que président Masumu yé pas za bien na batu nyoswe? Président Masumu pe na yebite muta zanga ba même ve ma vinga fiso saisa. Azana bato azara na bango bien te zape na bato bazara na bien. Le yabe ndemo na ve Masumu. Sko yé pas na bato bazara na bien te, ape na bato bazara na bien mais sko ndenge témoignage ke ndara. On yé bato azara na bango bien na théâtre basé belé. Comment? Donc, ndé basé belé. Nga kuna lingana nga mingi to solo ba mususu ba mambo e makambuka ko fidèle ami de net alobi makambo e marabatou vraiment na makambo ya ko na ye yango te ngai la tigresse de la presse na vraiment esengwa ko présenter bino pe to comme na biso vraiment ko chiter ha to comme na ko chiter ni na ngwe sila ate fi ma yesu te bande sila biso pe to zali kaka donc les lois sont pivotantes avantage na yo la pivotante ezanine pourquoi ozo voyager Gabon ozo voyager Brazzaville ozo la chef partout yango kande ba avantage ton ndengeni est-ce que ozo se retrouver pe na lobela na début na yebisa yo ke théâtre à TV na ko rasu ko sa te so na ko lobela na minso poko megate omoni kin kombo ya Hitler ndenge ezali na kin ndenge ezali na kin so bena ba bi bena ke to chayango bakoma batu misusu auto musuli banda ba yebi ba makasi na kina ba yebi ba onze ba yebi ba ngopena tina ninga na lo bage avantage na nga pati pouana kombo ezotanga makasi et puis en dehors de ça na commencé à musala oyo na lingaka ko sala Sephora to ko yebi po na bena na ba soldat na nga yo eza bena ke soki na bango ba comprendre bien que non mambuya ya type on est que normal ko ba Sephora toko vous comprenez donc après ça makambu mutona muyala après ça makambu et puis a comment yeba ke o aza chef a travailler trop fort salaire a komi ko yeba poli boso ando yeba te aza mututi a comprendre bien que non ah na mito type Hitler faut fungwele mamna ndenga fo wanyo ke no je diste panani pas fezo OK te pona nini na komona makila ya JDK muyala donc ngala oma Hitler muyala. Apparemment, il pose un président au fond de la groupe. Et ça parcours à vie. Parce que les gens n'ont pas de moana. Il y a mon maître 12e dan à Ebisingaï. Il est là la pongi. Voyage au Kété, on a des salaires aux autos. Ça calme ngande dans le groupe. Non, non, c'est la ti année. Non, 2023 et 2022. Il est là à Koufana Likamia, na mutema net yo po. Te ngana odena Likamia mutema te na ebisiot. Jideka muyala misho ko mobala mbinga autrement dit 12e dan. Abina ngai nazela akosala eyeba ni donc non peut non ma ofana non yemoko si mukola golobage no itsi atano ekokia na sala le groupe zobano mi baleke na bango TV na obadolega awa nino makambo ma bongo c'est le sama le ba santa tu mutombele le c'est le alonga na ye bongo yo solo bani ngabana longwa pa chide ko ebide on sala groupe na pour comprendre que koto kenda ki okokite yango soki tala kokoko kututé c'est trop dire donc na mona bena ke na bana moi mke TV nini na bana ole kana TV na no le kana TV tu no ba baby sala sala groupe ba de moi pesa na ngo papa ngamo bena na mani na tayi na bi ala tigresse na bi ke non non manquer moi Igor Tinga c'est qui Igor Ting le grand réalisateur donc ngamo bena na il faut na ili mamna sala wana mutu wana tala c'est un type moko simple et faux aza simple au saganate non na minute ata yone se beaucoup te na ka lelo wana facilité excusez obete boy bo se équipe qui do balide bongo boni o mona na sala ngana tipa to yokana yango na ponga na mama na mutu akanda ba groupe msusu yele kana ba CBS
so nga na bika nazala acteur ya président moko wana no bunda na mabe to eko bena comme ça mtaire répète so boyo bena représenter président na chef ba bunda pour orgueil pour comprendre que dans ma vie a fini na yo j'ai des candidats ko so relève nga te na banda film photo tongo biso to sala film avant ma vie ya CD non mais ba YouTube oyete ba tutu ba komika fona tourner gag na boka ni te biso to tourner CD qui était comme na poto major zolozolo et qui était comme na poto nga to na bande tourner film poto CD ya non CD tuna bango ba okangela internet lelo oyo na CD bazalaka bala bina tuna bina ba okangela internet na CD bozalaka vraiment ba tebele boko lo bapende belé bobiki ah non la tigresse de la poste ngoka émission mais nabika ngamo bena na sentiment émission mais talaka chaîne commerciale non kata et non kata te président depuis na lo bela mamba CD wana na joana na ve Jani Fai tuna bango lisusu bato ba lo bela wana na ve Jani Fai ba joie qui vivra verra mon émission film en mer première film na vie qui vivra verra 2002-3 boy qui vivra verra na joie mwana tsuka ya vidéo mwana tsuka ya vidéo pur peta José de l'Ordre so na tanga na bazalaka ya mamba tanto pesa tanga tanga na mona liloba prophète Konde Polo Dominique coach et Simba amen libota amen vraiment na vie qu'on se retrouver kasi tango ba meli ya lo bongi selinga dimanche amen frère Hitler amen c'est pour comprendre que ça ambiance ta biso moi to na biso kabwe biso akande la raté biso mafuta likoya mafuta merci na bino nyonso bato bozaki pena libaku ya kolandanga na remercier bino vraiment bien président pesa biso vraiment ba coordonner na yo tout numéro ya téléphone bato pe bakoza libanda moi code ebi ndenge zakati moi boga moi liste mon numéro de téléphone c'est plus 243 89 15 266 24 plus 243 89 15 266 24. Tobo Sanité, les amis de Hitler, ils ont en marche de santé le 19 décembre. Dans le 19 décembre, les amis de Hitler vont marcher. Brazzaville est marché, Kunabi Sope Anakin to marché. Naza acteur, il y a JDK Mouya la pivotante. Mais le 19 décembre, les amis de Hitler, les amis de Massa, Net Yoko, les amis Nanga, Igor Ting, les amis Nangai. Donc, ça, on a mis notre théâtre, mais les amis Nanga. Donc, marche de santé, le 19 décembre, Oyo. Numéro Yangwana, la première édition, peut-être deuxième édition, on a enquêté à Borfelin. On a fait la ligne, Batouba, Ketika, Damas, décembre, au Borfelin, Badame. C'est pour moi, qui a quand même en janvier. On a fêté dans la vie. On a regardé la langue pour Borfelin. Qui a quand même en janvier, Orphelin, soit Sangelo Golia. On a la Michopo, on a passé. On a déposé ça qui a l'os. Gouo et ça là. Libanga ou Pamboli à Pau. on a 2 ou 3 personnes. Amigo Kiala, Jimmy Aboubakar, on a Katalwa, Namona Solo, Diogo. Puis na sanité Igor Ting, Moutoye, Hitler bien. Ayebi pena bien bosse na bona ngai. Na pesi sou ba mote na makasi na ba remerciement et pas na yo la tigresse blessing. La tigresse mutulanga bien ya kati to yebani mamunde kenara. Bote ba ya mona keto. To yebani mamunde kenara bo poto mona no ya mangai ni bisa. C'est que to sola bien. Libango wa. Akaya ngona lobit. Dans la masse soana so ina pesi yo mbotete ko kansate na bosani yo mais ba pesi ngaka de mabanga ya mona ko kibongo. To komana, to bengana et ça bien. Autre monde appelle ça. Répétez le numéro. Plus 243 89 15 266 24. Plus 243 89 15 266 24. Merci. Il y a Maître John, il y a Maman Micheline. Il y a Maman Micheline. Il y a Maman Micheline. Maître John, il y a Maman Micheline. Maître John, c'est un amigo qui a un téléphone. Maître John, en tout cas, il est un champion. Ce qui m'a dit, c'est que tu téléphone, attaque genre téléphone, ah oui, tu as $10. Mais ça a et ça, on a bien fort, maître. Donc, merci, Benan. Petit peu, il y a grave, maman Micheline, il y a Maître John. Babi, maman Micheline, Xila, Bamote Nayo, Balobi parfaite, Balobi cordon Kiko, Balobi mort de Igor Tingi, Dea Papizo,
je vous salue vraiment. Binouno, vous avez vraiment épelé à Poulandanga, la tigresse de la presse congolaise. Blessé Kabamba, la fille à papa, Naïsaki Bino. Tozaka, Toza Bena, Tolua Bena, Star, Bokomelanga, Bobenganga, il n'habite Bokoma. Bobenganga, na plus de 143, 81, 89, 12, 811. Bobenganga, Bobenganga, artiste ni Obine Bolinga, Bunga na actualité. Pour moi, la cahier, tout la peine, tu peux taper 4, tu peux taper un itileur. Neto beta ina ba livre d'or bolkelanga vraiment bobenganga ponga zambara de choix bobenganga vraiment to monana mbalasi mana remercier vraiment le bon Dieu à celle que tout monde ngana bino dimanche à lelo. J'espère que tout monana na ba édition ya ko na mbalasi ma. Merci. Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution. Congo oyo ngai nalingi komona ezali Congo oyo ezali kopesa ba jeune misala. 20 ans après le déploiement des forces onusiennes dans mon pays et en raison de leurs résultats largement mitigés. Et nous sommes déterminés à les défendre. Je vous invite à une marche de deuil et d'indignation. James Kazini, alors de James comme par hasard, à la tête de l'armée ougandaise, en train de s'affronter dans la ville de Kisangani.